situation gouverneur Ngobilaza nango eza yango wana yebi ke ba député provincial ya Kinshasa ba osana bango ye eloko moko te. Donc ville ya Kinshasa eza abandonné. Donc assemblée provinciale la ville de Kinshasa va faillir na mission na bango. Il y a en tant que législateur pour pas pesa makoki na ville de Kinshasa et en ce moment Gentili Ngobila cadre et puis au cadre na kati ba parti politique. Alors vous allez na plaisir ya Belabino, moi na mboka Joël Mungu, Azali Bongo, président national ya Bilenge ya ville province de Kinshasa. Bongo. Merci d'abord mon amboka Moïse, Pembo Tenabaï mboka nyoso bazolanda biso à travers émission à Masolo ya Congo. Nazali président interfédéral ya jeunesse ya UNC ville de Kinshasa. Donc nazali numéro 1 ya ba jeune ya parti nangai awa na niveau ya ville ya Kinshasa. Ça fait 2 mois que le président national a décidé qu'il na pouvoir na discrétionnaire à couper sa biso mukumba wana. De yango tozo bunda nango, malembe po très bien. 2 mois et Tikali Ouaga, 1 mois pour te le payer 100 jours de bilan. Na 2 mois déjà depuis au pouvoir. Aussi au Salinini pour la Bilenge avec pour ça Kinshasa UNC. Oui, tangu ba pesi biso mukumba wana eloko liboso ezalaki ya ko kutana na ba jeune ko solola na bango ko s'enquérir na situation ndenge ezali po to bosana te Kinshasa ezali 24 communes. Par rapport à l'organisation à UNC la ville de Kinshasa, nous avons 28 fédérations parce que les communes sont mineures et tout Senda et moi en deux, notamment à Mongafula, notamment à Kimbatseke. Donc il fallait qu'il y ait il y a 28 fédérations en Nyonso. Dès le jour où tout ça là qui kokutana bango comme solo là. Et malin béa ce que tout kende to finaliser comité interfédéral ya ba jeune autre kambana bango elongo, la jeune à Kinshasa à UNC. Et d'ici quelques jours, pour finaliser Moussala, pour que tout soumettre à la hiérarchie, pour que finalement le président national a nommé comité, on a tout ça dans Moussala. Voilà un peu et tout ça depuis 2 mois. Est-ce que ça a été facile pour Nayo, vu que le président national Azaïna Binosika mon côté, Azaïna condamnation ici Kawapi Azwami, Bilenge au bout d'un terrain, na maïno seulement qui par rapport au procès à président national Nabino, est-ce que Bilenge Misusu, parce qu'on peut ça toujours confiance on a parti cher et mon amboka Vital Kamere Yagoya pour adhérer massivement. Justement, au-delà même il y a UNC Congo Mobimba essaie de comprendre que Vital Kamere Azali prisonnier politique parce que Tozeli nenge tolobaki pièce contre pièce Tozeli va faire ça ba preuve et culpabilité à Vital Kamere totika liboso yango te toka mo ekutu na niveau ya appel ba avocat ya président Vital batika la osamba te batika la plaider te président Vital balongoli de 20 ans à 13 ans par un jugement par défaut donc Muto nanu basambisi ete mais bango balongoli de 20 ans à 13 ans. Bon, ce que c'est tout ça, donc culpabilité au balobaki à président Vital jusque-là congolais à se douter nango. Pour biso tozolanda actualité tolanda qui procès parce que là on démontrer biso noir sur blanc culpabilité à président Vital. Donc les congolais venus aussi va comprendre et par dessus tout membres de UNC bazali confiant bazo continuer pour réitérer attachement na bango soutien na bango na président Kamere. Les partis les alliés pour continuer là bien que papa ceux qui sont absent papa ceux qui sont en difficulté bana bazara toujours moins affaibli mais moral il y a pas trop de ces malamu parce que la partie de UNC ils a bilengende bazali l'un des piliers forts les jeunes les femmes les alliés ba piliers aussi UNC donc moral il y a pas jeunes les alliés malamu toujours continuer d'ailleurs. Il y a une nouvelle carte, la carte biométrique au lancé qui vend dans la UNC, ça fait 2 mois, ça se vend comme des petits pains et chaque jour nous avons des adhésions massives. La carte dans les autres côtés comme curieusement carte il y a les à 5000 francs donc 2,5 $, carte il y a mis balise à $100, carte il y a mis ça à 500, 4e catégorie ils ont à $1000. Mais curieusement ils allaient carte à $1000 les autres comme il y a des principes. Ils allaient fanatisme, ils allaient jalé l'olivier sala ndeko. Jalé l'hôtel. Ba kongomani baza kolela wa souffrance sociale parce que zo ba ils allaient bolingo, ils allaient. Est-ce que vous assurer biso image et yawa. Image na masolo wa Congo. Ils allaient bolingo ya ba Kinois ya ba Congolais ou balinga président Vital Ndesalike. O ba yebike
kosomba carte ezali soutien aux autres personnes à partir là. $1000. Mais oui. Ba Congomani. $1000 ba carte à $1000 ezotekama na UNC. Baleki 100. Je vous dis. Ah. Plus de 100 personnes basomi ba carte ya $1000 $1000. Congolais yoka mbongo ezati na Congo. Congolais aza kokemba. Ezali sacrifice, ezali sacrifice, nga ezali président ba jeune par exemple. Est-ce que na kati on a bilenge pe bazali? Mais oui. Ba jeune bazali na UNC ba jeune basala rapesa de adhésion na parti politique ezali d'abord engagement personnel. Mais na 1000 te non na ba carte ya $1000. Pour musala nini pour emploi nini jeune azanga ko pesa adhésion ya $1000. Non. Ba jeune entrepreneur bazai belé ou ba soutenir UNC baza na ba entreprise privée na bango ba mo bebe bloko na bango mike ko so qui sont na kondima 50 ça on dit mais justement ngai na la président ba jeune yo mo ka so ya $100 na na carte ya $100. Donc ça reste à vérifier ndeko na biso gabana okosunga biso na koya télévision za radio tie yo mtu ali kwa presse do pesi mbote na koya parce que autorité morale ya za ba kombo ebele gabana basele mbote no isiko za kolana. Alors bilenge ya UNC baza koloba nini via monoko na yo vis-à-vis ya situation ya mboka actuelle les akotambola boza koloba nini bino bajana UNC? Non, situation ya mboka iso ke malamu te. Et biso na UNC toza convaincu que bakambi kobanda na gouvernement, na parlement, na niveau de la province, il faut pas multiplier les efforts pour que tout pour améliorer conditions de vie à peuple congolais, pouvoir d'achat y a peuple congolais et s'amenuiser ma casse. Certaines choses, les autres ça na par la sacrifice ya batu. Mutu andimi akangi mutema pona bana na ngai na bokoma nzoto, pona parti na ngai na. Donc les gens font des choses par sacrifice. Mais dans un pays comme le Congo, très riche potentiellement, tu peux vivre dans le sacrifice. Certaines choses, il faut comme automatique. Il faut comme normal. Il faut comme luxe. Transport, il faut comme luxe. Donc, par contre, il faut pas mettre les bouchées double nez dans le poteau pour que certaines choses aient s'améliorer. Le Congolais azala heureux pour vivre dans kati ya mboka na. Donc situation est malamu tenenge na lobaki na ebandeli et c'est de la responsabilité des dirigeants des institutions pour stabiliser, pour améliorer le train de vie ya ba Congolais. Les dirigeants autorités au baza ko diriger l'UNC fait partie aussi na ba dirigeants ba autorité mais na bino ezani na ba autorité d'abord direct na bino avant de dépositer pe ba bien que baza ko servir nation congolaise. Oui, na ba autorité à UNC na osenga bango ba continuer ko sala musala na bolimo mboka avec conscience car ndenge basala parce que c'est sur ndemo lobito lo ba uniquement d'abord ba gestionnaire au ya UNC na vous allez me prendre ça je vous informe pas ce côté ali par exemple le ministère des affaires foncières. Mon excellence Moleno Sakumbi azali kosala ba réforme sur le secteur italien. Ce côté le ministère ya budget oyo et engage akaba dépenses à l'état ou constater que makambo ezo ko s'améliorer pe ministre Aimé Boji ya lobby na mois de septembre awa il faut amema projet ya loi budgétaire na Assemblée nationale dans les délais pour que tous on a sous makambo ezalaki exécution ya budget par exemple 2021 exécution na mois na troisième trimestre na deuxième trimestre na mois d'avril budget va voter na 2020 mais exécution na 2021 ou les banda na mois de janvier et qui na deuxième trimestre na mois d'avril. Donc nous on a payé et pesaka mois retard na certaines améliorations au gouvernement azolinga ko apporter. Donc na cadre ya ba ministre ya UNC batuna batu bazali ko se débattre pour ba jouer rôle na bango ndenge sengeli et to senga la même chose na ba ministre nyonso mutu na secteur na ye ameka ko sala makamu na ndenge sengeli pour que tomboa o tozo luka et ba ko koma au rendez-vous. Bilenge à UNC, très bien. Merci parce que Azali voix autorisée, bouche autorisée dans le Goloba. Il y a Bilenge à UNC vite pour ça Kinshasa. Mon amour, Joël Mou Azali invité à Masolo à Congo. Bozo on a vu un peu de partout pour constater que silence moi radio vis-à-vis émission à Masolo à Congo. Peut-être dans ma média Moussou Azali qui active. Alors les lots du Congo Italie gestion à ville pour ça Kinshasa. Nous Azali ko ningana makasi entre les députés et la ville pour ça Kinshasa les députés nationaux et côté on a membre des députés provinciaux Azako
non na ba média koto asusuba ko ba kezali na compétence na bangote azali gouverneur de la ville bino autant que ba jeune il y a ville province de Kinshasa bozolo banini na gestion ya ville na bino bolobi nini yetse gestion ya ville ya Kinshasa ezali chaotique. Ville ya Kinshasa ezana ngo gouverner te. Ville ya Kinshasa ba Kinois baza abandonné baza na balabala on dirait bano bazanga tata. Eloko esalami na ville ya Kinshasa esali soni. Bokotika na remercier moi muke ba député national ya ville ya Kinshasa parce que quand même bango bazui courage. Pas quand même bazui courage. Bazui courage ya ko dénoncer mauvaise gestion ya ville ya Kinshasa. Musala wana ifaki ba député provinciaux de basala yango. Mais le coup là ba démissionnant. Ba démissionnant comment? Ba pesa ki ba raison. Ba démissionnant, ba démissionnant. Na responsabilité na bango. Ba ya kenda ki kuna na ba makambo. Ba démissionnant na responsabilité na bango. Normalement gouverneur de la ville a ko vanda kimia te aibike ba député on a ba osala rien. Situation gouverneur Ngobilaza na ngweza yango wana aibike ba député provinciaux ya Kinshasa ba osala bango ye eloko moko te. Donc ville ya Kinshasa eza abandonné. Musala o ba député nationaux basali ba député provinciaux ya Kinshasa nde faki basala yango. Baza ko loba ite ville province ya Kinshasa ezali na ba maigre moyen mais ba difficulté mais quand même de Congo Belasi pour réaliser il a monté l'éclairage public assemblée provinciale en tant que organe délibérant ya ville ya Kinshasa azali na mission misato. Allez-y ya liboso. Mission liboso ezali ko représenter population. Ko porter voix ba problème ya population et pas ba gestionnaire de ville à Kinshasa. Très bien. Musala mi balé zali ko légiférer ko créer ba loi. Musala mi sa tu ezali ko contrôler gestion ya gouverneur pe gouvernement provincial na ya Kinshasa. Donc enelo ko liboso. Ba kino bazo ko lela insalubrité, insécurité yo ka ba député provincial Kinshasa ba kende côté le makambo wana na assemblée provinciale eloko moko te. Bikamba ko créer ba loi. Ba lobby awake 70% ya budget ya ville à Kinshasa utaka na gouvernement central. Mais bino en tant que législateur ya ville à Kinshasa, il faut beau imaginer, il faut beau créer na ba rêve na bino, beau utiliser créativité pour beau pesa ba moyen na ville à Kinshasa. Ils ont l'obligation, ils ont le devoir ya ko initier ba loi à caractère financier pour epesa makoki na ville à Kinshasa et ba ko fonctionner. Nenge toloba na lopoto, il n'y a pas de taxes sans loi. Donc Jatini Ngobila na DGRK bakoyi ko prélever ba taxe na population te soki assemblée provinciale et créer ba loi te autoriser bango ba prélever ba taxe. Donc ezali défaillance na assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Bango il faut ba imaginer ba texte de loi ba oui bon na matière par exemple ya ba parking ba créer taxe moko boye ba pesi pouvoir na gouverneur ya ville ya Kinshasa na ba service na ye ba ko côté ko prélever ba charger ba mituka na ba point ya ba na ba arrêt ba ko créer la taxe ndenge mituka e parka na ville ya Kinshasa ba ko créer la taxe. Donc assemblée provinciale de la ville ya Kinshasa ba faillir na mission na bango ya en tant que législateur pour ba pesa makoki na ville ya Kinshasa. Et en ce moment Jantini Ngobila bo pesa etor na ndenge ba député à Kinshasa nde ba faillir na mission na bango en tant que député provinciaux. Ba député provinciaux à Kinshasa ba faillir na mission na bango ya législateur. Ba faut ba créer ba loi, ba créer ba taxe pour que vu la Kinshasa ils ont ba moyen. Mais est-ce que ça Kopanza allez ici les ça sur le plan il y a contrôle. Jantini Ngobila za na inquiété. Aibi ata zando ebukani ata ba mama ba jeune o ba coopérer na zando bazange sika okekoteka aibi kazana tranquille ba député à Kinshasa ba ko inquiéter na bango yité. Donc la ville de Kinshasa est abandonnée. Parce que Covid est là, Covid est partout. Mais tout le monde a quand même des dirigeants et puis chose grave, mais l'Assemblée nationale plénière, ils ont ça là, le Sénat plénière, ils ont ça là. Oui, les qui nombre là, alors, on va faire 44 pamba, on va faire 44. C'est que le Covid en et mon Assemblée nationale, ils ont mon gouvernement central, ils ont mon ville à Kinshasa. Donc ils ont échec, ils ont défaillance. Et tout ça, on a des Kinois qui ont misu sur des députés ou des bango bapona. Par exemple, biso na commune à Kinshasa. Au place de ça, na commune à Kinshasa. Ba na commune à Kinshasa ba vota ki patriarche Sapu Kalimas ou a géré qui ville à Kinshasa et Persona ou a géré qui commune à Kinshasa.
avec son expérience bana commune Kinshasa basala qui confiance pour baïba que expérience na ya bomemango kuna parce que muto a gérer commune azana maîtrise quand même il y a pas problème. Très bien. Pas quand même, azana maîtrise pas problème. Azana maîtriser ba quartier na union ça va surtout qu'il a géré la province la commune pendant plusieurs années. Voilà. Donc toujours regretté patriarche wana parce que ils allaient perdre monnaie pour la ville de Kinshasa. Mais les députés au Batika Lyon et belé bazo kenika au sala tourisme ba au sala cop il suffit il y a eu des salaires naé et s'il donc bazo sala le côté tant on a tali ba député nyonso ba telemaki wana heureusement mutloko a fait na ngai edi yeli ngiri na mona gete so ina mona giona na ngai kulutu bo sali soni donc je comprends que ça quand même likambo ya dynamique ngobila et ça réalité dynamique ngobila to lukaka to yeba dynamique ngobila yango to mona jango sikona poisa ezaki na kuku mais bina poisa yo député provincial musala na yo ezali ko contrôler mais on est au contrôler et si ka fa ezali yo komi ko ya ko défendre gouverneur non ils a défense ba ya ko défendre gouverneur ezali ko rappeler na ba ye ko défendre gouverneur ngobila wana ezaki nde dynamique ngobila ne ba ko défendre Gentini ngobila place wana eza maloba sikoyo toloba na lingala soko moni puku nani au bakomi ko sakana c'est que mabe koti déjà bato faut ba traquer ngobila pour ça musala malamu ba ko défendre ba bosani ke Gentini ngobila azana gouvernement mobimba oh faut ba ya ko rendre compte dans l'assemblée provinciale par rapport à gestion na bango on est gouvernement tangu ba députés nationaux ba sali ba révélation wana ba soulever débat wana Faki va député à Kinshasa va se saisir de l'occasion, va convoquer soit ministre provincial il y a environnement, ministre provincial il y a sécurité. On va convoquer le gouvernement provincial, va défendre le monde à la nationaux. Oui, mélange des genres, renversement des valeurs. Au lieu de convoquer le gouvernement provincial, sur le plan environnement, vous savez, vous pouvez savoir votre compte. Vous avez un budget, vous savez, bango va changer rôle va comme des Sankara va comme des défenseurs Gentini penser que Gentini ngobila au-delà du gouvernement aza na cabinet privé na cabinet politique na kati aza dire cab aza ba conseiller aza ba chargé de communication mais bango va ko sala musala na te défendre ba député obiso to votaki ba comme na bango ba défenseur ya Gentini ngobila donc yango to senga 2023 il faut comment pour tout me changer classe politique et l'accès à limite nango. Est-ce que d'abord avant toute la question ba imbo kebele baza ko penser dans le de gestion est-ce que Joël Mongazali na démarche ba baza ko senga avant le 30 de ce mois de Congo Belé senga la démissionner. Est-ce que so ka démissionner ngana mona mabe mongote parce que to pesa ke Kinshasa ça fait 2 ans et demi. Est-ce que ba Kinois va se retrouver et logo mongote. Sécurité to réussir et logo té. Et logo té. Autant il kamba ba minda. Est-ce que ville à Kinshasa ceux qui battent mine na balabala et que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire te. Gouverneur Saliga moi musala na emukie. Sur les 100 ba député ba ko mon solo eza ba dirigeant de ba mobiliser moyen. Déjà kawana ezali organe il faut permettre na ville à Kinshasa pour à mobiliser ba moyen, à mobiliser ba recette. Ceux qui sont incapables de mobiliser les moyens. Pas démissionner, les gars, pas démissionner. Et bien, des gens pensent que les députés nationaux, télémi, ils ont la même noire, ils ont une gestion ou mes gestions, ils ont une mais noir ou pas, défaillance c'est mon ami, échec c'est mon ami, 2 ans et demi, basalé le côté, 2 ans, basalé le côté, yangwana. Mais noir ou pas, des fois c'est ali échec ezali. Très bien, ezali mwana mboka Joël Mungami to le spectateur. Tozo kende ko chiter muke na kati émission na biso Masolo ya Congo izambeli bino cadre pe président ya bilenge ya ville province ya Kinshasa UNC ya président national Vital Kamerhe wana na bandi na ndeko na ngai ndeko na ngai komena gombe Daniel Masaro esika yo zwa mi Daniel Masaro mbote na tous nos encouragements. Neti makambo Daniel Masaro ezali combat ndenge tosola ki Moïse ezali combat et tumba mwana mobali donc on est le cœur avec vous ndeko na Cédric Mbongo Kimia l'artiste musicien donc mokolo dimanche nazanga ikozala na yo ndenge délégation yaki kotala yo en tout cas prends courage Cédric Mbongo l'artiste eza makambo yaka Dieu est de notre côté, Tolika que morale est toujours en place pour retrouver liberté na yo d'ici là.
Dès que Joël Momoto le Motali levé à la décision par rapport à Covid-19, bar, terrasse, boîte de nuit, enfin, c'est qu'on retrouve liberté dans le samedi. Mais et là, vous avez un peu parce que la caméra n'a pas sur le micro, de me faire sillonner quelques communes, bien que tu aies pouvoir comme en un jour, 24 communes. Donc, moi, que Congolais, ça pour la réalité, Congolais, ça pour la souffrance, mais plein engouillement, embouteillage. On a mon ami le samedi, dimanche, na évité sur la guerre constat au salaki. Si on a remis tout na na soko salai. Bon, ça na mona Congo, Congolais limité libertinage. Bon, exacté. Ba Congolais, bazo sani ba sacrifice pour ba quoi ça moral te pour moral ko yate. Bon, exacté. Ça va pas, mais ça plaît justement, ba tu baza stressé, ba tu baza na. Bon, on est sur ya on a lobby, ba tu baza stressé, ba tu baza na ba problème na mitu, mon papa za na ndaku. Bana classe, nini, transport, bana parents baza stressé. Yango moni après autant de mois, il y a stress. Batu babima quand même bazoma mon pépé. Batu babimi bazoma mon pépé. Lui, ezali kamba libertinage te. Pas problème ezali belé na ba famille o nde to vandara. Ndako vandara te. Moi be sike tangara ezala te. Ba problème ezaba sacrifice. Ezaba sacrifice mais to senga iloko moko. Ah ba fungoli baba. Tu interpellé sous Gentini Ngobilana, député professeur de la ville de Kinshasa. Tu as dit que Kinshasa, musique est maintenant obéie à souster. Bana bakuma quand même qu'on soit temps et rotanga, t'as net avenue du stade. Wana ko tukolobate. Avenue du stade. Wana na yoki la kabanguma. Parents bafanda wana na yoki la kabanguma. Bana bango basoka ta est-ce qu'il y a rotanga ta Je ne pense pas. Donc si quoi il faut Gentini Ngobila, député professeur de Kinshasa, bon anticiper. Pour préserver les bisous quand même moi qui m'y en a tapage dire ne on a pas dire parce que dire on a comme akutu bazo banda musique na bar na 6h du matin et ça normal le roi baby qui va pexer bango 22h ba okata nazo mona mutu na 8h azo mena biso to plaida qui a ce que ba dénoncer baba bazo quand même souffler on a bazo ngina misala parce que baza ba parents déjà ba unité de production déjà ba entreprise. Mais ah suis tant ya kozongela bayo ki la pe bano ya mike o batanga o bakina classe bayo ki la bango mawa tapage ne tozo boya boteka masanga na bino moi musique douce ce qui peut être poussani bokati ya mondenge mobeko sengi et la ville province ya Kinshasa faut pas continuer à faire respecter loko wana pour na ko protéger bano ya biso ya mike o bakina classe bazo pe temps ya repos bazo pe temps ko réviser na pourquoi au lieu que ça là batu bavandi bana bazotanga bazosala ba devoir bazo réviser ba cours mais kuna libanda musique ezokotoko wana tokolinga yango te. Très bien. Wana message pena ya bilenge ya ville province à Kinshasa mwana mboka Joël Mungu cadre na UNC. Alors ndeko Joël tuka okende ko chiter na émission avant 5 questions ba téléspectateurs. Ozanga maloba pete na cadre bilenga yete na mai ekoleka actuellement na appareil électoral Seni na Mokuse. Lelo eza koleka na ba confession religieuse. Lelo eza koleka na cadre assemblée nationale. Analyse pe lecture ni nous avons ça. Tous allés un peu déçus, un peu choqués na ndenge makambo ezoko salamela. Webi mboka na biso RDC ezali pays moko post conflit. Mboka na biso to tina bitumba. Le régime Mobutu a été chassé par les armes. Na mboka oyo Jean-Pierre Bemba, RC na MLC, Bazaria Suruberwa na ba ML na ba RCD, ba RCD KML bazwa minduki. Et Kimia wana et ya grâce à Masolo, grâce à négociation, grâce à la consensus. Tant que na Sun City entre 2002 et 2003, 2001-2002. Ce qui va imaginer qui scénario on a pour mettre en place commission électorale nationale indépendante, et qui justement pour mettre les acteurs en confiance. Parce que dans les pays normaux, ils allaient gouvernement à travers le ministère intérieur et l'élection. Mais pour mettre tous les acteurs en confiance, il y a en place institution indépendante ou Seni. Sous Joseph Kabila, Totelemela Maluma Luawa, Ngoy Mulunda, Corneille Nanga, Totelemela Bango parce que tu es qui déjà penchant à Bango, tu es qui déjà qui va être kabiliste. Mais Nenge Toyebi, lorsque mise en place et banni la CENI, ils aura déjà déclenchement et processus électoral. Si koyo crédibilité, il y a élection, crédibilité, il y a CENI. Et bandara déjà la désignation, il y a un animateur na yango. Ce que mon église catholique,
Ce qu'on dit protestant, bah téléméli le cambo. Faut tous un peu moins de temps et réflexion parce que tu as dit combat, peu crédibilité, il y a l'église on a mis balai. Donc on a mouqué en conférence nationale souveraine. Bateau va souvent beaucoup c'est l'église catholique. Monseigneur le cardinal Mosengo son éminence paix à son âme. Tu as vu combat pour la démocratisation en Bokao. Bangona les patriarches Etienne Tshisekedi. Ce qui te l'ongwe wana pas plus tard que en 2018 avant tous alternance phénomène 50-50 et ça église alors que ma parti politique va comment qui est un peu essoufflé, c'est l'église qui est venue au secours des partis politiques. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui avec la marche, comment est-ce qu'aujourd'hui ces mêmes églises posent problème pour l'avancement? Il y a un lobby et ça dit Kambouya crédibilité toujours le bien crédibilité à processus électoral. Tous allez contre l'église de réveillité, tous allez contre musulman, tous allez contre kimbangiste, mais biso na UNC direction politique n'a pas se prononcer qui a 5 qui consensus. C'est vrai la charte ils ont organisé l'église la confession religieuse balobi ceux qui consensus ces alités ba ko na vote. Mais moi je pense que avec notre jeune démocratie, avec la fragilité de l'institution nabiso, le consensus, c'est na UNC nous pensons que c'est le consensus négocié là que makambu batnyo so bazala apaiser. Ceux qui consensus ces alités ataboki na vote crédibilité wana et vous allez toujours écorné, vous allez toujours donc toujours senga biso na UNC to senga qui à travers notre direction politique nationale to senga qui que batuba continuer na voana il y a consensus sikoyo lorsque le président de l'Assemblée nationale Monamboka Mosokodia a désigné Nini ce que mon église catholique va boycotter le Coran, c'est justement parce que la personne qui va désigner l'honorable Mbata il n'est pas inspiré confiance. Pourquoi pas Yemoko, président Bosso? Mais il y a confiance, c'est partout dans le monde. Il y a un lobby. Pays organisé. Mbosso, honorable Mbosso, Faki Yemoko a son maboko. Attends, accuser dictateur, mais il y a quand même président institution. Pas quand même. Tout le monde oui, je suis président et Assemblée nationale de Bojawen. Azali président de l'Assemblée. Très bien évolué. Oui. Azali patriarche, Azali doyen, Azali expérience. Azala sous l'époque Mobutu. Il faut voir bâton de pèlerin naie. Alors on a bureau na Yamali Luana Bimi akeya kutena basango, akeya kutena SSC, akutena na ba musulman. On comprend? Makamwana ya ko déléguer ba pouvoir wana yo vandiga na Malili et on peut ça la bien té. Doyebi ba congolais so ba yebi ke André Mbata Aza député IDPS. Donc déjà, penchant. Comprendre? Mais en tant que chef d'institution, il y a des fois à prouver son neutralité. Tout le monde a cardinal Mosengo a présidé la conférence nationale souveraine. Il a raté. Président Vital Kamerhe a présidé l'Assemblée nationale AOAN 2006-2008. Tu es bien neutralité. Donc, tant que commis déjà la tête de l'institution, on s'est sous militant, on commis homme d'État, il faut pas rassurer biso sur leur neutralité, pas mettre les Congolais ensemble. Allons on a bureau à Malili, à Kende, à Solana ba catholique, à Solana ba protestant, à Solana ba kimbaniste, à Solana ba musulman. Consensus biso doit plaider pour le consensus pour que Batnyo se base dans la paix. Potopoya, comme la situation au télé en 2006, les en 2011, les en 2018. Oh vérité les îles, oh nous avons prêté serment dans Dakunaye. Tout on a besoin de se base à la apaiser, donc dans l'élection en 2023 avec sérénité, avec confiance dans l'institution. Démocratie n'a pas dans droit, il y a qu'à grandir, il y a qu'à évoluer, au lieu que Batouba, scène malheureuse, il y a contestation. Tout ça, si on a besoin de monter, nous devons continuer à évoluer. Tout ça qui est alternance, c'est une bonne chose et nous devons continuer à travailler pour que tout consolider la démocratie nabiso, tout continuer, tout comme ça quand même. Confiance dans l'institution en Boka. Ceux qui à chaque fois tous ont la confiance dans l'institution, ça ne sert à rien. Très bien. Ezala ki mwana Boka Joël Mungu. Oh ya noli na mituna na biso masolo ya Congo mukoma lelo. On ne peut jamais mettre un point final dans l'émission le sans pour autant tout na ba question na bino ya mitano 5 questions ba tous les spectateurs. Mwana Boka Joël Mungu ko na biso une phrase simple na mituna mitano to ko tuna yo question ya liboso ezali. Soki
la polémique est allée autour de la CENI, consensus tokeyi nangote, eux que makamboza ko évoluer n'engeza bokenda, BUNC, beaucoup kene na mapono mitote. Consensus c'est impossible te potozwa mo. Ezali comme volonté. Yo kanisi soki mwana mboka mboso alongwe na bureau na ye aki okuta na bato wana solution ils ont maté. Congolais déjà à l'accès maturité plusieurs fois tozwa ba solution ebele na boyokani. Abimande na biwa malili akende akutana na bandeko asola na bango atika makambo. Pas de développement, pas de développement. Deuxième question na biso ezali 2023 mokonzi mboka si rassurer biso que tozala na makonomi élection en 2023. Bilenge ya UNC, oyebisa bango bakozala sima ya candidat nini? Votre mot. Bilenge ya UNC bazali ba membre ya un parti politique bien organisé où ils ont na institution notamment les congrès, notamment la direction politique nationale pour des décisions aussi importantes. J'espère que biso ba jeune ya UNC toko se référer na ba instance ya parti na biso. Mais toyebi bien que accord ya Nairobi et c'est biso que candidat ya cash et kozala président Vital Kamerhe. Yango UNC to sengaki to organiser cash pour que to soit cadre de discussion et si ka plutôt évaluer si kani etambola ki te peut to ba décision ensemble na bande connexion avec DPS pour to ebako évoluer. Voilà démarche responsable en tant que numéro 1 ya ba jeune ya parti na UNC ya ville Kinshasa na ko proposer qu'un cadre de discussion soit mis en place pour que to ebako évoluer avec sérénité. Likambo etali social ba congolais pona Joël Mungu tokomi tozali to ezalité te tozana musika toza musika nzaleza makasi na mboka nini esengeli kosala pona kolongola nzala une fois simple po na kolongola nzala il faut gouvernement asala musala aza kosala te il faut abakisa ba effort mboka lokola Congo toza na makoki ebele soki déjà tozo defali pa transport kokoso courant mobulu mai na problème c'est que musala kosala eza na ebele. Très bien, tous aussi les émissions aux ali awa neutre rubrique on a question au le surtout aux ali président de l'Enga INC parce que ali rubrique ya neutralité. Au koyebisa biso le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis azana pouvoir azako kamamboka deux pensées ya malamu o ezana na réalisation que o ndeko Joël Mungu aussi le komona ya monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na deux réalisations ya malamu o aussi le komona to si sa émission na biso. Bon oyo ya ma deux pensées, des idées, forces. Ouais, qui n'a pas na monité zali état de droit na social. Na état de droit na social. Très bien. Yemo déjà na est alobaki, il n'est pas satisfait du travail fourni par nos juges. Donc pas de développement. Oh c'est ça état de droit na social. Très bien, on n'a pas pensé. Ouais mi balé. Oh c'est asali ya malamu, ezali gratuité enseignement on a vraiment sous le programme il y a 100 jours oyo président Vital Pazaki na kati gratuité enseignement ezelo malamu esuli ba parents et loko ya mi balé oyo président Félix Persali ezali quand même ko s'impliquer dans likambo ya sécurité et bande connexion à est a état de siège quand même ou ko s'impliquer à s'impliquer. Très bien, faut on l'a quand même on a déjà Joël non batwasili kokufa te batwa kokufa état de siège eza réponse malamu mais il faut pas encadrer yango tout le monde y a en assemblée nationale la commission défense sécurité vous allez piloté par un des députés à UNC honorable Bertin Mugonzi tout le monde va ko évaluer état de siège oyo mokonzi mboka décrété qui pour la province ya Nord Kivu na Ituri. Très bien. À la suite de l'évaluation on a to kosenga ba réajuster ba tir pour bandeko ya STP ba kozwa kimia. En une minute ba jeune UNC bilenge nyoso balandi biso avec province ya Kinshasa pe na ba o bazaka na besoin ya ko adhérer na kati ya parti non mais peut-être baza ko banga ko hésiter na musika une minute en tout cas ça adresser na ba na ba jeune ya UNC na ko yebisa bango d'abord bazala debout batika la debout to continuer kolanda la situation mboka to continuer kolanda la situation ya président na biso honorable Vital Kamerhe azali condamné injustement ba congolais ceci ba yebi yango. Et puis, na ba jeune congolais nyonso on va adhérer na UNCT surtout mingi au Kinshasa to web sa bango que UNC zali parti oyo eko permettre na bango ba ko évoluer surtout ba o balingaka politique et ba ya ko adhérer na parti na biso il y a de la place pour eux ils peuvent s'exprimer en toute liberté na biso toza ko sala et puis pour ba kuta na biso notre siège est juste sur enseignement entre Chabana Gambela en face à celle des martyrs ba ya on ba kuta biso jeunesse ya UNC to sangana gana chaque jeudi et na niveau ba commune pe ba fédération na biso ezali ba kende kuna ba ko adhérer
en toute facilité. Nous avons mis la vente de nos cartes biométriques et Bandiga à 5 000 francs, 2,5 $. Ça vous permet de devenir membre de l'UNCP comme on a même droit que Bisso. C'est par là que nous mettons un point final. Mais la boutique à président Joël Mungote, Ndeko Nabiso Gabana Basel, Nakoya Bobele Natala, adhésion massive, et puis Nazona Bilili, parce que ma solo ya Congo Beta Kamaboko ici comme Malamu, et là pour Salam. Comme on a commenté sur le bateau Baderaki, très massivement dans l'adhésion à 1 000 $. Tout ce que c'est mission Nabiso, merci l'équipe technique Mobiba. Boza Biso, même seul, même mère, merci à ma chaîne partenaire, na YouTube Betima Solo ya Congo Télévision, merci à Batbaza pour continuer à partager l'émission. Oh, ils allaient au Sungabande, qu'on a Biso à diaspora, base d'informations en temps réel. Lobby, aux APT, Ndekwados Nombasi, député national, élu Nangamboya, Lamuka et le Martin Faoula, vous allez inviter Namsama Solo.